Maman Langi a sungi batebele. Pour nani borosi on ne manque à droit d'entrée. Pourquoi? Et là quand liboso o ezo bomisa pasteur Paul David ezali message o ya yenango Yesu na centre. Bato si fait si ba lingango te pour na bango ba mo aneti copie ça nini e beba aimer mission s'il vous plaît. Na yebisa bino nga na zoloba. Soki to telemite la yebi ke soki za œuvre nzambe kobika. Mais soki bien aimé dans le Seigneur to te mabolongo da sete, soki to sungite, soki to gangite. Ata bango mo bazo boya si fait msi ezo ke na okabwana. Tozo lia mbonga masumo eza bongo te. Bien aimé dans le Seigneur, la dame a continué à zot ko silisa kanda na une affaire oyo on ne sait pas ce qui est pe azana c'est dossier parce qu'on ne comprend plus rien. Pourquoi na lobi que parfois koki ko zala pe na dossier oyo? Na me la moi mai. Asa mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wanana kambe ya luna saria luna saria luna saria luna saria abako babakola kima futa na musakolima lelo ya yoboni bateli luna saria Merci de retour sur ce plateau. Bolandi wana moi et Teni. Ce bolanda ba message à papa, ya pasteur Paul David. Ba ton si femme si ba et debino. Je pense ce bobetka pasteur Paul David, je pense. Hein, allez. Bon, mon ba message naé pour comprendre hein, pourquoi il est combattu. Pourquoi makambonion se zo komele parce que oza ya liboso mais bo zeleza ya sukate. Wana eza loka liboso. Bolanda qui lorsque qui c'est ndeko na biso mwana biso leki na biso Rachel Élisée alekaki alobaki azaki na biloko a charge qui pasteur Paul David. Entre autres alobaki ke azali violeur a violaka maman na bango. Azali voleur, oui, yemo déjà betarango na ba prédication na ye. Féticheur occultiste. Et loko on a souligné qui très et loko on a souligné qui makasi alobaki ke papa Paul David a changé vision ya maman Olangi. Bot souligner place wana. Place makambo evandi nde yango wana. Likambu ya vision. Bande konyo surtout bazalaka na sifem si bayebi ke vision sifem si ezalaka combat. Bademo bandoki ya libota ke bana batu oyo yo kofandisa na ndako foko eba etadame mama na yo fo yeba ndenga zaleli yango nde fandisa ki sifem si tope yango nde za moboko ya sifem si o mama Olangi enseignant ki bande ko nyo surtout o lelo ba bundisa sifem si ba partout dans le monde entier parce que sifem si eza partout dans le monde entier. Donc sifem si eza combat bunda kaka ato yambi Yesu bunda oui c'est bien bon c'est pas mauvais. Azo papa Paul David azote asikoyo Yesu nde soko yambi Yesu obiki. Azote un message à croire et teto lingana zana bolingo. Kutu message na tsheli bino za mukuse za na parti moko azolo babi oza awa oza kaka batu misu bazoya papa yo ndo za na alliance makila na mama Olangi yo soko lobi azolo bake ngai te eza Yesu. Soki mama Olangi pe makila na ye ya libota na ezaki ya kindoki. Pona nini bino bozoya ko sala flatterie ya ko flatter biso ngai na mwana mama Olangi non. Ngana otobikisa mina makila ya Yesu Masia na ekulusu. Donc c'est un peu ça le message que pasteur Paul David azote na kacha CFMC na 6-8 na ye. Et sali ke balo bake mate ane koko le kalisusu na canal te. Soke za bongo te bo teninga rigueur te, mais c'est ça parmi baba recherche na la sali, je pense que c'est ça.
Et que Mathieu, je pense que Zobébi ça n'est pas moins cop. Pour ceux qui combattent exacté. Donc papa Paul David a eu comme ma œuvre ya croix, message ya croix ya Yesu. Or si fait monsieur Zali message ya combat, même à toi yambi Yesu, même à toi au salinini, il faut me kulusu, il faut bunda. C'est bien bon. Tout boyate. Mais il faut tout balancer tous les deux. Côté ça va dans Nzambe que Yesu ça qui musala. Ce que tozolo bakaka ke combat. Si comme musala Yesu masi est quoi ça qui ne koulou ces anini muta sali. C'est ce que le pasteur Paul David a ça va tout que ko péché tetika via masumu. So ko tiki via masumu okozala no pepele. Zala landa Yesu ko landa biso bana mamolangi te. Mamolangi pazaki ne ka mutu. Ndimela Yesu. Na tangi nanu parenthèse na ke nanu na Europe na otanga pays sima. Ezali na pays moko na Europe kuna sife msie zakuna bango basala ka veiller. Soki basali veiller wana bande komisusu epesi nga pasi mama moko mtabengi nga. Alobi mama Tiffany ozoye bakenga na utaka France na yaka ti kuna na pays wana. Mais poko ta veiller wana il faut fouta droit d'entrée. Ya veillé wana ya nini ya combat. Et que ce qu'on fout droit d'entrée te okokota na veillé wana te eza na Europe. Na Europe na tanga pays ciment. Ce qui kanda molimo mo centre kiti na kotanga pays pe na tangi na bato ba osala. Mama na obeti nga bi mama Tiffany na longwara France na futi na nu billet métro na ye. Na okota na veillé mais il faut na futa droit d'entrée na kota. Abe imaginez maman Tiffany mukolo abie bon maman batia wana mangala soka kateli yo moi si ya représentant batia soka pesi yo moko lali makale kale soka pesi yo kalingala na e moko o lali makale kale abi maman na zui na yebisi na yebi ke bakokima kotisela nga bato si fait misi partager mission. Abi maman nga la uti France na ye kokota veillé na ye koyebisa mama na suka na yango na sengi parole na kutana mama na lobi nini kende kuna kende ko ba prière ko poussa na pembe na zala kuna ba prière ngala zote lingini no telemeli nga ya wanini siko tangu mama wana telemi na musika na pembe abi mama abi selinga na opasi mama Tiffany. Nabinga na uta na France na zuya kosala combat Yves Bolofa. Mais pona nini mama azo kamba biso azo ba kazo bimisa ba demo ba combat mangala boye penza na batu. Est-ce que ça bi ayebinga non te ayebini na yelite ni nazo lukela ite. Mais bandi ko mama ngala na kotanga pays. Déjà onction molimo bandi ko matanga na tanga. Soko lingi na tanga fina bouton kuna loba tanga. Soki pe tempo mati makasi na tangi kombo. Finela nga ka buta loba mama Tiffany parle. Soko lobite na tanga comme pays te. Lorsque abondeli mama na bi mama nga nazo luka yo pona likambu. Mama na bi ayaka olukeli nga likambu nini? Balobi c'est une servante de Dieu, arrogante, orgueilleuse. Ah bino mo botangi boyebi ayebani. Mais loba na ngande nga na tanga. E utala munoko nanga. Tango pusani pembeni ya mama wana mama na yebisi ye boye. Alobi mama nga na ye pona osunga nga. Pona utaka France na yaka awa nafutaka deja métro. Mais ndenge nafutaka métro oyoyo ezokutenga deja na semaine moko na obebisaka $60. Si kosoki na ye lisusu ana komi il faut na sala kanini na futaka droit d'entrée eza na Belgique. Si femme si Belgique pour tempo de jekei komba mama ngo bima. Komba mama ne komi ngayawa. Bo sambele bima te. Alobi mama na lingi kaka ke o épargner nga na mbongo ya billet. Na futa ka mbongo ya billet te ya veiller wana o bosala ka combat na ebite soki za ka combat nani soki nini. On ne refuse pas le combat est biblique.
Mais il faut balancer le pour et le contre. Te ya batu Jésus, te ya batu pe combat. Comment mutazo te ya combat na mutema o batu bazana yango wana. Alobi mama ngai na ye apo sala nini Yves Bolofa mama sengi basala nini balongolela kaka mbongo ya droit d'entrée. Que afutaka déjà $60 tia yaka, c'est trop. Ceux qui a commis lisusu afuta lisusu droit d'entrée et commis concert ya nani. Et commis concert ya nani. Maintenant, on sait que ko bokechu. Bino bozobo ya ka ba concert ya batu mais concert biblique ezo salema. Batu bazo salisa ba concert sous nom ya combat. Qui est ce Jésus qui a fait payer les gens? Mbongo bakota concert ya combat. Et puis mutako ya ne foye moka misambela, osambele mutemo zo senga droit d'entrée. Quel est ce Jésus-Christ? La retraite, hein? Ça se passe partout, hein? Oh là là! Mais précisément en Belgique, parce que le pasteur là, de Belgique, elle est méchante, arrogante. Voilà pourquoi j'ai bien souligné la Belgique. Elle doit changer, hein? C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Ce que ça les partout, moi je ne suis pas encore dans le pays où on a la rokota. Mais na yena précisément la Belgique. Oh ya Belgique na zoki sakamite ma ya batu. Bolimbi sanga hein. Kombone ngyo bima. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maman na sengi ba longolele ka mbongo ya droit d'entrée. Ndenga utaka dia musika $60 ezebele retraite choto ya ka o mama longolele ka droit d'entrée. Maman lobina alonga. Ce qui est ko longola droit d'entrée. Et simbate. Kende kuna o futi bio ye bondo akota o fele. Aboyi mama wana ko salele faveur wana ta yesu ezala batu misusu asalela bango faveur. Yesu asalela ki batu misusu faveur. Bino mo botanga kombo boki koma mama na ba commentaire e utina mnoko na ngate. Mama wana za mangala mabeso ki mamioli na sengi na ba fondation bokeba mama oya koki ko boma sife msi mobimba azana tracteur o babenga ka s'attendait. Soka le beta sife mego panjana. Parce que mangala na yeba ndimi ba ko lobela ite me bazo lobaka na CC. Alors tango salama ki bongo entre guillemets je ne confirme pas et que papa Paul David akenda ki pe apekisa makamwana ya kofutisa ka retraite. Pasteur Paul David azotelemela yango ndo moni basangani liboke moko bazo esko contre pasteur Paul David yo nani opekisa biso retraite payant yo nani opekisa biso combat yo nani ndebo moni ndeko Rachel alobi ke aye ko bebisa vision ya mama Olangi naloba kombo na ye bino mobolo banga na loba te obi ke justice ipe ezalaka bo tinda na makambu me justice eza nga pe na bana na nga na église bazozela nga bazoluka ngai na koki okende te na kota likambu tina suka na otika bana na nga na nani balen bazali bajira moko baza ba Yves Bolofa bana na nga pe baza na posa na nga na kota likambu batu tina suka te bino mo boyebi mamango boyebi na kombo na ye mais aza mutu azopanzi église c'est Yamela moi mai. Eh bon, on va frère de Wochaka. C'est que le baba change en combo. Comment vous dakana ba charge église et dakana ba nini? Bandeko, bochano na chano entre parenthèses. Bon mon asifé monsieur Zanini. Hein? Bino mo na sife monsieur église e bandi lelo hein na bisabino sife monsieur église oh voyage na auto sala bien aimé sife monsieur église o bako sala nango ba jeté ba tebele bozo ganga na Kinshasa bozo ganga bike muta komina eza ministère eza église te ma l'équipe ba église ebele na neto ba na musuni na kei niveau ya
Mon Dieu. Nazui sagesse. Eza lokwa reine autaki ayo kotala roi. Roi nani. Comment il s'appelait? Salomon. Ayoki sangwa roi Salomon akei na kenda ki mission ya makambu ya Rachel, mais makambu nga na ki kokutana na yango kuna niveau ya excellence. Non, na organisation. Bongo yo zoya koloba na biso ke zambongo oyo ba charge yango pona ko aider ba service ya église. Faux et archi faux, je pense bien. Faux et archi faux parce que niveau organisation eza na CFMC non pour sanaté l'église ebele et pour sanaté hein. Na kei na moni na CFMC na habite soki ezaka partout na point na opesa ka exemple. Na mona ka ba eko ebisanga culte adoration si la ki ponga la kotaki na adoration na bango te. Na zaki na na grande sœur na Tania, je te salue. Tangu na babengi nga yaka na ya boye bango bazana na culte nga na kota na culte na so pas adoration na bango dimanche na zana nga libanda. Le residi na okaka ba ebisinga maman Tiffany ndenge za wa soke sili tokendaka na ndaku muto azana eloko kolia te ayaka kolia na résidence à maman Langabi tien na ndimite na kende na tala bien aimé dans le Seigneur tala tika yoka isusu abi l'argent pour acheter des papiers hygiéniques, des produits pour nettoyer des toilettes. Ah! Hey! Na oloba mingi te ngaso na kende bo pousse ozo pousser nga ne na kota mais na kota kuna te. Maman na Belgique azongisi na biso to tshana obiki na kuta batu na résidence à maman Langi ba olia ba omela na mbongo CFMC ba tiete. Na imte so ba tchaka on denis. Il y a une manière ya osenga mbongo toilette. Ya papier hygiénique. Hein? Maman Langi azaki mutu mkiete. Boti ka commenter ba biloko ezo kitisa CFMC. Eza papier hygiénique, ya osomba papier hygiénique, ya osomba nini. Na tala lolenge batu bazolia na mesa Yves Bolofa. Na bite batu bele basale la mission pour l'église pour na mamoyo. Ata na cheville hein, ba comité. Na niveau organisation maman azaki na ngona papa Langi na maman Langi. Non, il faut ebaka ça c'est vraiment la vision d'une femme. Batu bazolia. Nazota lobi ke mkola on alia kité parce que leke la kinga. Niveau ya kei. Non, totika. Na lingina senga bino bo aimer mission s'il vous plaît. Soki bo aimer mission te na monitor okatawa. Aimer mission to continuer to fungola nteke. To aimer mission s'il vous plaît. Mais comment tous, ou bien tout ce qui peut faire se passer pour Christ, c'est les kaka na mbongo. Toboite l'évangélisation est gratuit, l'évangile est gratuit, plutôt l'évangélisation est payant. Toboite. Mais tant que tu as signé ça la faveur, ça la faveur. Maman na lobi na yaka lisusu te parce que na yaka te pona mbongo, mais pona lingala o maman wana katela kanga. Et lorsque biloko o pasteur Paul David tango a constaté na succession na yeto pe na pouvoir tango azu pouvoir azobunda pour que a recadrer. Vous voyez, il faut qu'on actualiser le ministère, il faut qu'on actualiser l'église, il faut qu'on actualiser. Et l'ikolo bate que c'est que maman Langi atika kieza la kaka bongo oui. Amen. Non. Le monde a évolué. Le nom de l'église n'est pas tout ça qui n'est pas l'église à Mandala là. Toi non robert tambunda. Mais l'église n'y a surtout mutalingo tika église n'est salité azate propriété faut compte. C'est qui va actualiser va fini bouton ya ko actualiser. Ata Yesu soka na tana biso. A matana na bateau mataki ya pied teloté. Hein? A ko notre ko évangéliser na avion. Il faut qu'on finisse bouton ya ko actualiser. C'est ce que le pasteur Paul David est en train de faire. Que azongisa Yesu masi ya makasi. Aboyi combattre, combat ezali mais ata
salisa bana na nzambe Yesu masi azali tango ndimeli etambola na kobanga ye tika via masumu tika kolinga mibala batu tika sala boye molimo mosantu azali ayaka pona ko sala bo asunga ka mutu kangama na molimo mosantu. C'est ce que l'homme de Dieu le pasteur Paul David a osala nde loko liboso ba ineli ye yango wana basangani liboke moko po basanini ba combattre ye na koti siko na point na braza. Oh, coup dans l'oba, c'est un lobby et créer trouble. Oh, na tika. Oh, na bomba. Dans l'oba, on est monsieur Ezoya. C'est bon, si on a l'oba na lobby. Ça va créer. Vous payez partout. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ou bien, parce que. Analysons un peu. Et quand ça que vous faites absolument papier hygiénique, c'est tout ça, I don't know. Mais si vous avez un papier ça épais parce que ça un papier hygiénique. Est-ce que ceux qui ont tout le monde foutu des papiers hygiéniques sont pas ou bien va changer comme va changer que ezali kitunga ya tocha kitunga pour la papier hygiénique. Si fait si batambongo bazali. Tozana kitunga oyo kota ofele mais soutenir tiens-moi $10, tiens-moi $5 pour Simba et ministère. Mais ça te que mon père si droit dans likamde a droit d'entraîner des places ngala vanda boy te papier hygiénique. Na boy na ngate ke ba sombi sabino ba papier hygiénique. Mais en Belgique ce n'est pas ça. En Belgique ce n'est pas ça. En Belgique, ce n'est pas ça. Si tu n'as pas l'argent, tu n'entres pas. Tu restes dehors. Comprenez un peu. Va changer un combo. Va changer droit d'entrée zali pour naba musicien. Droit d'entrée zali pour naba musicien profane. Ba Kofi Banane. Moi, je suis artiste. Bien aimé dans le Seigneur, na betaka ba concert, moi na kenda côté ya son qui ba inviter nga na zolo bango na internet, na kendaka na sengaka mbongo tie. Na kendaka ofele. Nyonso ba kochela nga na kitunga. Ba pambolinga na zwi na zongi. C'est cette génération oyo ya pone zongi sa Yesu Masia ne sika na ye. Na kendaka koyemba même ba concert na nga na betaka et d'ailleurs CD na nga la teka yango te na loba na batu nyonso za na yango 500 200 oh nyonso moni yaka ko pesa o pambola nga zwa na yo CD na teka CD DVD na nga te même ate ba concert je pense que concert ezaki payé zala ki ya chetemba mais mbongo na yango nyonso tout Dieu m'attend parler na lia yango te na kena ko betisa concert o bomona ki wana na sombi biloko na kabeli ba orphelin ezaki concert humanitaire même olangi asungi bato ebele pona nini borosi on manque à droit d'entrée pourquoi et loko liboso o ezobomisa pasteur Paul David ezali message o ya ye nango Yesu na centre bato si fait si balingi yango te. Pour na bango ba mo aneti copie ça nini beba aimer mission s'il vous plaît. Que a bebi sa vision ya maman. Muta kimate. Bakota tindelanga bango bakota ba mama si femsi. Oh imaginez que si femsi moko na Afrique awawa. Ba yo ki sango ke trouble entre bango na bango ba wela na kibokonzi. Ba wela na eza en Afrique. Si femme si Afrique, mais longtemps à pays. Papa Paul David, je pense, ou Ketcha ou qui, j'ai oublié par rapport à Nebabetelenga l'isolé pande komoko. Abi maman Tiffany, la kaki bangote, ba zumba la moro billet pour ba komikuna. Ba koma na porti ya ba kota boy, ba bandi ko benga na bango ba kota awa te boko kota a te eza ya biso. Oh, si femme si ya wana eza ya bino na ndenge nini? Na ndenge nini ko za ya bino? Heureusement que bateau bazaki na kati o bazap o bazo reconnaître bola maman langi o bazo linga pasteur Paul David bazanga raté nde bango pe babandi bitumba la kati kuna bakokota bana mama olangi bakokota des autres bandits botika bango bakokota bitumbe bandi si femme si en Afrique ceux qui kanda molimo matina tangi kombo ne bitumba na tango bandi esali ke
papa Paul David nande kone moko na entre Eni Sukecha na bosani entre bango na ba fille moko bakendaki na etikuna bakendaki na etikuna ko résoudre problème oyo batu banda ko welela kuna. Et tout ça eza ko lembisa kokotisa malili na kati ya CFMC na yebisa bino nga na zoloba soki to telemi te na yebi ke soki eza œuvre nzambe kobika mais soki bien aimé dans le Seigneur to te mabolongo na sete soki to sungi te soki to gangi te ata bango mo bazo boya CFMC ezoke na okabwana bango mo batangi kuna boki pays ba okamo ba princesse oyebi masolo ndenge nini oh là là na mela mwa mai bo bakisela mai masolo ezosala motema moto pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, talananu makambo esengeli to loba to ganga soki to gangi te CFMC ya mamo langi ezokende na kokabwana pourquoi bakaboli déjà bana bino bozo kanisa makambo Rachel aye kolobake ya ki ko réclamer ki bo paternité na ye ke bandima ya za mwana Paul David tout ça to boite mais pona nini ko charger Paul David ke ye mutasala axe olangi abotate soki pe nani entre bango je ne sais pas ce Virginie soki pe nani abotate adono soki pe nani ayebite. Vous ne voyez pas que c'est divisé pour régner. Donc, bazo diviser bana ya mamo langi po bango basani ba régner. Alors, bazo diviser bango te po bana ngo ba kamba na ba coin mais za po ba boto la bango ba siège nyonso. Balingi ba boto la CFMC. Hein? Maman langa bandeko occupé donc je pense que Sorozali awa Kinshasa ba otindo awa sokoza moi je ne parle pas d'abord na ba on soboko qualifié maman langa occultiste bon chargé je ne suis pas encore entré dans la spiritualité mais moi je parle ce qui est physique. C'est la fierté d'ailleurs de l'Afrique. C'est une femme qui a donné la fierté en Afrique. Mais allez-y comprendre. Donc, batouana oyo kuna so yebi ke ngala za na Gabon ngasa neti CFMC Gabon ekomi yaye so za na Brazzaville ngasa neti CFMC Brazzaville ekomi yaye so za na nini ngasa neti CFMC Londres ekomi yaye CFMC bien-aimé dans le Seigneur bozo zongisa Yesu na croix bozo boka seke bo masi nzamba lobaki ye mama Domitila mama na biso la servante de Dieu lobaki ni papa Paul David mutako ya ko zongisa kokotisa batu na kana soki mama langi selo bino a travailler ki bien te mais message nzamba lobi ke Paul David mutako ya kokotisa makambu bien ye mutako ya zalo kwa Josué mais pona nini vous lui combattez banani ba combattre ezate au pasteur Mukuna non nada. Ezate au pasteur Moïse Mbie non nada. Ezate au pasteur nani Mutombo non nada. Ezate au pasteur Marcelo Mtazo Bundisa CFMC non nada. Ezate au pasteur nani bo pesa nga ba pasteur nani susu hein pasteur Sony Kafuta Mtazo Bundisa CFMC non nada. Kasi CFMC eza combattu et pas ya bana kako mamo langi afutela ki ba billet lelo nazo rappeler bino ba billet wana kanisa tango ano voyage ki billet za ki combien et puis na lingi na ana zana nkala bande kwa CFMC ba mama na ba papa CFMC soit disant ba benga bango banani. Ce batinda bango benga ba envoyé missionnaire ba missionnaire o mamo langi atinda ki kende poto kende ko fongola kende boye kende yo tchaka combien tozonga no tango voyage ko koma kuna ne na fisi famisi bo excusez nga mama ezo sala nga pasi. Yo tchaka combien tant maman langi a fouté la combien tangi si yo azui a formé yo eza na papa mo na kutani na ye alobi na maman Tiffany ngai ndenge na zabo e maman langi mutabale la kinga mwasi hein. Il y a des gens maman langi a balé biso le tozo tumba ma voix pour na ko soutenir ministère
Mais il y a des gens qui vont combattre le ministère, mais maman langue a foutu la bino ba classe, maman langue a mema bino na ba poto, attends si bino monde entier. Na occultisme na ye, na monzambe na ye, na mabe na ye asale lango bino. Nada. Mais lelo na simaliwa na ye bo baluke liye, bolingi bo masifem si bo yokata mawako. Ata bolingi mamo langi te botala ta Yesu na croix te. Hein? Botika bana mamo langi bazala kimia. Balobi mabeko ya me mawana mutako komisa mabe mama ndengo zo luko panja sifem si ndenge soko panja ngo sisi nzamba ko kota siko na famille na yo akopanja pa ko disperser bana na yo. Yo kana biso eloko moko mosala nzamba kufa kama esprit na ye kufa rate ya. Yango moni nani Saul a comprena ki fana ke ndokoluka Samuel tina na kwa nganga po alobela ye. Yango moni nzamba zwaki nzoto ya Moïse alimusa yango. Po ebi mabomba mio eza na sima ya mosali na nzamba. Ba missionnaire eza bandimité mutu ba bo masifem si ba missionnaire mutu bazo panza sifem si ba missionnaire nazo beta sete mama boko pesa nga réseau so bo telemeli bato te ba leki bana ana na makasi ba leki ba aksa bas na makasi ba leki ba enis na makasi bango bazo ko se faire croire que biso oui c'est normal parce que lorsque maman langi bana bazaki na omikie a 8 ans ya ko investir kati na bino mais a investir kati na te pour bo masifem si. Oh Monica makasi akesa sifem si na ye. Coup de chapeau mama Shabani. Yo wana zo bundana na eloko na ye. Coup de chapeau. Azo bundana ngo lelo ye ngingwala lobeke batete lobeke nini lobe katisi kami na Kinshasa. Azo na kalamu ekei. Yako la poison, yako sala nini, do bozo lingande e panzana, si fem si e panza, se panzani mama ozwa nini. Soke panzani si fem si e panzani okozwa nini. Kanisa ta ko mama bolamo mama langi asalela kiyo mama, papa. Kanisa ta lelo buto lelo mama kolala te buka mabolongo na se. Tjanzembo wana bolinga moninga malamwe ye kumame. Tjanzembo wana. Bo panzi bana mamo langi bazo yoka na te ata ba osolo la bweme bo si bo panzi bango bazo yoka bakomi ko welela na okoye pa ya papa lo teki songi okokende pa ya yango aksa kimi na yake na États-Unis po akoki betizo eza na Kinshasa te bo panzi bana mamo langi bakomi dispersé. Oh là là, vous êtes méchants, hein? Plus que la méchanceté. Bongo tala sokalati roba munene mama wana, sokalati bubu, po saka babenga mwana ya kosimbele on dira zokende mariage coutumier. On dira balisi religieux. Mais motema yankoi. Yango tika na pasteur Moïse Mbia yembela biso. Balamu na butu basali na bomoi esimbite. Ba réunion nyonso pamba e. Soki alamuki na koma asimbi mandoki esimbi te. Boy bien ba pete. Bandeko, boy bien lo bandeko asife misi maraba sala ko ba missionnaire za soni esimbi te. Esimbi te. Esimbi te. Soki omoni ba missionnaire basangani na Londres na France et na Belgique et ko panja si fem ici et simbite. Yo kanisi Rachel wana zaye moko. Nazoya. Motema no beta te, nazoya. Makambu bozo sala esala soni ezo simba te. Ezo simba te bien aimé dans le Seigneur. Bon
épargner bana mama olangi botika bango baza makila moko bokomo kabola bango pona nini botika bango ba demere malam bango na bango ba wela na bandongwa na kuna ba beta na soki pe nini ba kondongwa na bre ba koyokana na bango kaka ezeloko na bango fondation na bango eza na église eza fondation mama na bango asalaki ba ko wela na ba wela ti ba kozonga na ba kolia mesa moko. Mais tangu bino bozo kota bozo ngo faire croire batu ke biso nde mama olangi nde atangisaka biso penda komba biso nde toza ba enseignement kitoko Paul David azwaka enseignement te azaki ko buka ba banque na enis kuna zaka na mwana muke. Oh là là. Ngate munapesi mungu na nzela mungu na zaya ki na nzela na kati ya ba missionnaire esengeli Kobelela, il y a un adage, la Bible me dit la nature doit vous enseigner. Et la nature nous a enseigné que c'est que yo oza missionnaire ozo panza. Yesu tanga zolo balaba ba tombeau blanchi. Bino ba tombeau blanchi. Ngala Yesu aloba na bateki yo za tombeau blanchi. Ba omona bino boye libanda bo propre mais na kati bo panza. Yesu aloba na batu vérité. Hein? Soki totiki yango vérité zoyebana te, faut loba. Il faut loba. Ba panzi nde ko panza bana mama olangi, ba panzi bango ba ke ko kota kota na sima na bango, ba missionnaire na tangi missionnaire moko te, na lobi ba missionnaire soko za na kati ozo commenter oyo tifani tika bo sekeza yo. Obike oyebi passe ya kobanda église te kobanda ministère te kobanda vision te ya bien aimé biso tozo banda ngo na ozoka passe nengo zo banda osangisa ta okomata na moi okangisa ta 60 personnes ba vanda bwe balanda kwa yo 100 personnes ba vandi bwe ba oyoka yo ozoloba de la part du Seigneur. Ce n'est pas une mince affaire hein? C'est difficile et de voir une très grande vision. Oh, mouta bâtir à bâtir. Allez, batu mususu yo ba yakipe basungi bango bazokende ba boma ba détruire. Soko moni ke makambo ele kane simba te. Ke nzamba zate, sokola maboko bima, sala lokwa mama Shabani. Bima. Mais soko zoe bakie. Réellement, j'ai quelque chose on a vu de la part de maman et papa Olangi. Tiens, ma bolongo na se. Sambela pona bango. Donc, boyoka kinenge Rachel Olangi alobaki, entre guillemets, Mbengo Olangi, alobaki que Ezali, azobebi sa vision. A chargé Babiloko moko eza en dehors yeloko ya yaki oluka. C'est pour dire que tozongi c'est la pasteur Paul David mabe o ya salaki parfois bat ba obosana tokendo la musa yango po batu basani bayi na ye azala dignité ya kozala place o azali ya okambasi FMC. Et là, comme il balait bomi montezani na ebisaki bino ke alenzong selanga vidéo place pasteur Paul David moi si na wana maman Nicole et maman Rebecca Zolela. Pasteur Paul David c'est vrai aussi que a divorcé qui na la dame maman Rebecca, la divorcé. Si fait si mon bien ngo. Alors aye kozwa moi si mususu maman Nicole. Bon tout na ebinde nini hein. Soit ba ta recherche. Ya bon c'est net. Et sengeli to loba po ba changer. Po ba yeba ke to yebi bango déjà. Que lelo soki singamba le yane mission ko yesko na oyande po na tanga bakombo. Lorsque pasteur Paul David a divorcé qui azaki parfois kokaza mutu nga yebi ka mutu. A cause ape na mama ko mwa mibale mwa misatu o ba nakotala na kati na bango nani oyo akozwa. Soit pas à qui peine à bangote.
En effet, aye komona moko o motema na ye sepeli. Kombo na ye Mama Nicole azalaka na poto même pays nde na yebite. Pays o Mama Nicole azande na yebite. Na Mama Rebecca baboti bana mibale. Elisabeth Olangi, je pense na Miché. Babo ena na bango batikala en bon terme, batikala kaka pona bana. Kala. Aye sikoyo kozwa Mama Nicole. Tangu o eza deuxième sikoyo problème ezoko ndongwa na kuna. Tangu aye kozwa sikoyo Mama Nicole a présenté une église, disons une fondation. Nde komi lelo likambu, lobi likambu, lelo likambu, lobi likambu. Na ndenge pe papa Paul David akumisaka mwasi na ye, fiancé na ye, Mama Nicole oazo ke noko bala kala mingi je pense. Tango alakisaki alakisaki na ndaku te, alakisaki liboso fondation. Soka ye Kinshasa alakisaka ye kuna. Ah oui, eza Miché. Nde siko Mama Nicole abelisi ba mama ebele ya sifemisi mutu bakanisaki ke bakopona moko. Leader akopona moko, leader akepona libanda ya sifemisi Kinshasa, azui libanda kuna. E komi oyo aza na problème, oyo aza na likambu, oyo kuna lelo, oyo kuna boye, oyo Mama Rebecca. Yende mutu bazaki na papa Paul David, mais babo yana déjà. Oui, merci Alain. Akoma la Mama Nicole. Yende Mama Nicole ba okende kobala. Yende mutazo koma neti première dame, hein? Na kacha sifemsi parce que papa Paul David azali lokola nani représentant légal. Sikoyo Mama Nicole azoya lokola première dame ya bango kuna na sifemsi. C'est le deuxième problème où est créé likambu. Nakati ya sifemsi. Donc comme il est là babimisa dossier bo, donc exact toujours nakati ya fait ya présentation na pe ya makambo ana nyo surtout ndeke ikobota sikoyo problème ya Rachel Olangi. Je pense que lelo na ngaka ka to fandisa fait. Sikoyo tolingi tokota siko na likambu o etali Rachel Olangi. Mais ba pesa biso na nu eloko moko et permettre ngana na pe mamukia pour te tokota na likambu ya Rachel Olangi, ou bien aujourd'hui on peut s'arrêter ici pour na paiement, il est déjà 22h, mais na yamba quelques appels. Soki bandeko bozali wana numéro Zali plus 243 90 60 21 499. Donc bandeko bolingi bobenga bomekana ko benga avant tokota na likambu ya Élysée Olangi. Donc na pesi de fait. Ah OK, Mama Rebecca abala déjà. Donc papa Paul David kutazo bala na retard après divorce na bango. Mama Rebecca abala déjà. Voilà. Topesi epembote Mama Rebecca bisika ozali batikala en bon terme na papa Paul David pona bana, mais papa Paul David yepe fois se remarié azokende kobala disons à sa présentaki mwasi na ye bandeko bomoni ke bozana ba question ya kotuna bobenga na numéro ya 90 60 21 499 plus 243 90 60 21 499 to fongoli téléphone na biso pour que excusez, tuna ba mituna o bozana ngo poto ko bato panza nteke mususu. C'est triste. Oui, problème ya Rachel, je pense na uti ko solo lana famille na bango soki ala zolo banangai elongo apesa na élément mo parce que na un peu faible, na lobby un peu trop, ala apesa so eloko moto balancer pendant quelques secondes na attendant na melama ina chatelo na munoko pona ya kopesa bino kaya Rachel Olangi ndenge moko aza komibenga. Merci. Oui. Aïbake
Soki lelo kufi. Makila na ngeza maboko na ye. Parce que je dors à l'arrêt. Mais makila no eza na maboko na ye na ndenge ni yo yaki na kombo ndi ya pasteur David. Makila no ikoma na maboko ya pasteur David comme tu na maboko ya mama na yo kombo ne na toujours oublié. Sephora Baraka longa voilà. Et comme na maboko ya servant de Dieu Sephora ndi makila no so kufi le comme soki lelo kufi yelo ni asali makila na yo otanga maboko. Parce que je dors à l'arrêt. Mais makila no eza na maboko na ye na ndenge ni vérité o asola kinanga. Alobé la vérité dans une minute. Papa wana bien sûr aza papa nanga me banda to bandina yena kingasani to zoya na nzila. Probima kam papa wana zusa. Probima kam papa wana zusa na nzila. Papa zusa na makamwe belela nzila ngala zomona tango zoya na ngai. Et pourtant na ba église onyo sotokei. Ouais, merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Voilà, c'est triste, bien aimé dans le Seigneur. Toyen a dossier, il y a Rachel, Nanina Pesabino Nanou. État ya Rachel. Bien aimé dans le Seigneur, tant qu'on a la côté Likambu, oh ya Rachel. Et ça, mon tout mon côté, même à Tati na Babo et Naza servant de Dieu. Ma Bible est là. Sauf que ça, mon tout mon quoi, benga Tiffany Zoua 10 francs. Nzamba Israël oyo aidi na bala teya. So keza na mutu moko na sifem salo binanga Tiffany na corrompre yo. Pour lobele la dossier oyo. Tout ce que je parlais za ba recherche nanga mona sali. Tozo ya na dossier ya Rachel Olangi. Nzambe o aidi na bala teya. Nzambe o kelani pata teya ka. Nzamba papa na nga Josué Kitula. Nzambe ya papa na nga Ilumana. Gédéon. A pinir nga. Moutou moko ta yebi même que dans ça l'émission on a si fait ici. Toye na dossier ya Rachel. Dossier ya Rachel na rotanga ba kombo te. Je pense que dossier ya Rachel elle qui na ba chaîne ebele. Obinomo boyebi. Mais eza na chaîne moko dont je te le nom. Chaîne wana mukolo na ngwa za na poto. Atangi kombote. Chaîne wana mukolo na ngwa za na poto. Aza mwana mwasi. Avec beaucoup de respect, j'étais le nom. Mukolo na ngwa za na poto azali moko ya bandeko ya CFMC. Azali ndeko mwasi moko azalaki on dira bandaki ko luka neti azalaki na relation neti abandaki ko luka relation soki pe ndenge ni na papa Paul David. Alors tant que papa Paul David a présenté na maman Nicole, c'est ce qui a créé des problèmes. Na le confirmer que ndeko wana ndeko na ya bimaka to bazalaka to bavandaka non, mais c'est comme si abandaki ko linga papa Paul David ou bazalaka mais muta pesinga lobi mama Tiffany nazo zongela yo dans les jours à venir nazo zonga la ba preuve wa. Alors lokole simba kitende ndeko na ye makambo zomo na osala na azo ko rendre compte pona pour combattre papa Paul David, loko la présenté moi si na ye ki batiki ndeko na ya moi si nde chaîne na ye et obomoni chaîne na ye azala ki toujours ko mama toboite nga na yambaki Élysée na yambi pe famille Élysée na yambi pe na kei pe ko luka papa Paul David na papa Pierre comment il s'appelle le docteur Lokadi na yoka tous les côtés nde na zoba version na tangi komba mutute. Ah, pena na tanga komba mutebo limbisa ngai parce que na rôle bakaza confrère nazo respecter na déontologie. Je ne peux pas citer les noms de gens ici na dossier place na commis parce que ah commis pena ma casse. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ce to lembi na kati wana to continuer lobby Alain Kiakala na moneti bato ba lembi. Faut continuer le lobby cash. Voilà. C'est ça.
Alors, il se fait que tango papa Paul David a présenté, je pense maman. Ndeko mwasi wana oazana poto chaîne na eza awa bomona ki asali to combien de missions. Mais tango na bandi ko sala be mission ezo ya na ba vérité bo bandi ko telemela kata tika. Alors, yaza na poto ndeko ne moko mwasi azala ki s'occupe ko linga papa Paul tope balingana na papa Paul David tope na yebi ta confirmer na nte. Mais il kaza mutu asifem si wana na confirmer yango. Tango esali que papa Paul David a présenté ndo moni azo lancer be mission nazana audio moko awa na kotiela bino mama moko abenga ki etang makambo bandine bandeli. Alors bien maman pona nini nga pena na ndeko nanga moko boaza liboma awa tout ça mais pourquoi pas to sunga mwana wana na ba prière. Ndetango mama wana benga ki ye abenga ki mama oyo chaîne wana oyo ezo panza papa Paul David asali so 100 000 émissions pour na mutu moko. Mais lorsque déontologie est aussi biso, il faut qu'on loue en matière, il faut qu'on étudie. Tobo ite papa Paul David a koki ko la paix, a koki pe ko sala likambwana, mais il faut qu'on ne peut qu'on loukaye. Loko la zali parmi batu oyo a coopérer na ba missionnaire oyo ba lingi ko combattre papa Paul David pe bana nyosa mamo langi amplifier likambwana e mate pe la moto na ndenge pe libongo. Bolimbisanga, ça me fait très mal. Ça fait très mal. Je m'aime de larmes, donc ça me fait très mal. Comment nous les chrétiens, toi na motema mabe na kati ya chassé. Motema mabe na kati ya chassé. Mutazo bomba motema mabe na kati. Comment yoza na kati ya mission? Il y a ce pays fait ici, ceux qui fait combat spirituel, mais ozo bundi c'est un mais ozawana. Il s'est fait que abandi qu'on multiplier ben mission, si qu'on binon ne peut conclure qui est derrière Rachel Oulangi. Maman na lobi na bengi na eko ebise na kotiela bino bodio soki lobby ou lundi parce que lobby je la prédication parfois na rosa la fatigué mais si on a fatigué te lobby na live mususu ya ba audio. Maman na lobi na ndeko to sambela pona ndeko alobi na mama la bino ndebo abato Paul David a opesa mbongo maman na bi oh comment maman yo ayo kita kutu nini te mbala mo katelinga maman na lingala boye mais eza nini nde mama na bina eba kite na eko eba sima kazali mama combattante so pe mama si femme si so ki pe ndenge nini mais ya poto. Oui, maman, l'homme aura toujours l'ennemi de sa propre maison. Bien aimé, vous savez bien aimé dans le Seigneur, moi j'ai été empoisonné, hein. Na témoignant en ante. Kaka na bato ba zinga toujours na makambo église. Ce bon monde nazolo bela makambo nazo beta c'était parce que nazali na uti ko lekana nango depuis mois de ba empoisonné kinga la mois zaki na 8e mois. 8e mois août. Depuis mois d'août, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Na kotia bino ba vidéo bomona na kufa ki déjà ngayo bomona. Na yeko bika na mois de ba traiter nga poisson na mois ni. Novembre. Et dit février, mars. Février, mars, je pense. Mars n'est na yeko telema. J'ai été empoisonné batu bazota la ngana kokasu ko tambola te na ngulumaka. Ti bomona ngana sala be mission na ba ko fandisa nga ya ko fandisa. Pour l'amour de Dieu na sala be mission na tala batu susu. Ozo sala mission, ozo sala pona ko gagner mbongo. Bien aimé, moi je fais d'abord pour Jésus. Oui, c'est dans mon travail que le Seigneur me bénit. Ba poste komi ko longwa ngai batu bakanisi ke na okufa toujours na makambo ba église banen ba empoisonné nga kaka na kati église.
Nous devons faire très attention. Papa, maman, Moussa, Nzambe place aux Ali, ma bé koti na kat église. Nous devons prier pour que makambo éthique église. Mouto empoisonnanga depuis mois d'août. Na beli na komo bela na zo bela na bela ka lobby na kotiela bino ba photo na ba video bomo na lolenge basala Nzambe baya bazolelanga. Na lobi Nzambo tiki ngai papa. Nzamba albi na tiki yo te so nga albi na tiki atala pona minute mukie okufa. Mais nazobela maladie ni nazoke na hôpital nzokande ka muntu na église empoisonné nga. Ba poso ezolongwa nga. Mbasali nga ba oh malaria. Nzokande malaria te bien aimé dans le Seigneur. Nazui ba traitement malaria comme kobo ba ki se uti na poto. Baki c'est où Afrique du Sud yé. Bien aimé on a obeta on a kaposo là. Baki c'est où États-Unis yé baki c'est babi que malaria ils aussi me soutenir parfois baki chozo mais na Kinshasa ils a bien été na otela bino ba photo lobby. Bon moi ndé na koma ki me kaka Tiffany on azo sala bémission zo le kala boya parce que moi lorsque je suis combattu je ne montre pas. Na kaka ko témoigner na souka. Toujours les gens de l'église. Voilà pourquoi nazo ganga mutazo bato tika c'est que zaye. Parce que je crains que ba comme rotier la banane ba poison. Ba mema kanga njoka ne poison ke vanda nga na barin. Nazo kanisa ezali hémorroïde njoka ne poison vandinga na barin na koka ko tambola te na lala kate bana ba komi déranger bana na vanda na bana ndako mama eza nini butu balala kate nazo ebate nazo bela nini nazo ebate demain je vais témoigner ça lorsque na continuer na faire à Rachel Olangi. J'étais déjà mort na ko se quoi na mois de mars avril nde na telemi bien nde bomo na nga na loba na bana loba te pema na tambola kate na kokate. Maintenant, ça la bémission. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre pourquoi maman a si fait monsieur Katele Lingala zo continuer à persister comme ça la bémission. Tant on a la zabo et nabi ke ba lo bela visionnaire topé pasteur na topé ata na longwa mais ba lo bela la église na ma be ona uta. La moindre des choses, yécoute azali Yaza mieux placé, ya ba contact, tu peux ma solo, très bien. Asa mieux placé, maman wana. Mais tel niveau à publicité à faire oyoyo. Tel niveau à publicité dossier oyo. Mais entre guillemets, selon Batouba Bengi, maman Tiffany Moutou, oyo ayebi dossier bien parce que maman langi de son vivant, ezana dossier moko boyele kaka pe ya ndenge wana mais et si là tu es pas place que ndate meza mwana ote. Donc batu kaka ba missionnaire ba kei ko seku isali kambu wana mais mwana ana mona na kalisusu te. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre mon thème ma belle moutou. Bien aimé dans le Seigneur. Tango babandinga na yeko kota likambo na kei na lakisaki bino ba preuve, lobi toko débattre mot à mot ya mutu na mutu to analyser ce qu'on va faire ya makambo eloba mikuna. Na braza ti ana Kinshasa na conclure na pesa bino position na ngai na kobanga mutu te na koloba position na ngai soki mwana za papa Paul David to za ya yete na koloba. Na kobanga mutu te na koloba soki mwana za ya pasteur Paul David to te. Oya Monique makam na kolobeza bongo te ya sali oya ye. Nous ne devons pas cacher la vérité, c'est l'heure de la vérité. Nous devons dire l'église a déjà beaucoup de problèmes. Toko lingate ka ba problème lorsque eza bongo te biso pe to ba presto za makasa koloba ke eza bongo te. Tozana te ka to landa ba bezi ke eza bongo mais tozo ba biso mo ke tozo lia mbonga masumo eza bongo te. Bien aimé dans le Seigneur, la dame a continué à autres s'il s'accanda na une affaire oyo. On ne sait pas ce qui est pe azana c'est dossier parce qu'on ne comprend plus rien. Pourquoi na lobi que parfois koki koza la peine à dossier oyo? Na mais la moi mai.
Je ne confirme pas, mais ils ont analyse nanga. Est-ce que je peux avancer? Je peux jaillir mes idées. Tangu nga na sali émission awa wana yambi famille yandeko Élysée batu nyonso babane ko telemelanga. Okosi DN kaka test ADN bango tout bazo telema bazo confirmer ka mwana Paul David mwana bazo boya ke mwana na koko zala ya famille wana ti. Babanda ki a corrompre lorsque ba moni ke mutu nyonso na quartier ba komo loba ida corruption ba no kitapo ba komo comprendre que Paul David a on peut ana ba milliard to nenya ko corrompre mokili mobimba te. Ba komi ko doser. Na batu o babane ko ba ke biso to ko salisa test ADN ba limwe ba mona na lisusu te ezalaki ba missionnaire. Ba limwe babane ko tia feu na CC bazo kende na chaîne na mutu na bango. Wapi bango na les Nazaréens bazate bakimi balangwa donc maniangwani comment on dit ça bakimi bakoti mai bazongi mai bakeluka sous dossier musu babimisa bazaki biso moto pesa mbonga test tozo luka mbonga test ADN bo pesa lobi na okeno sa test ADN ya mwana nana papana batoni so bando baketoko yede boza wapi babane ko soutenir mutu la bango ba yebi ke cop na biso to tiaki yango awawa faut to tindika dame o ekende pe na tina suka bien le mettant na salle mission na banoko ba ke na début bazo boyanga bazo ko persister toujours ko ba ke moi na za Paul David ya pasteur. Mais tant na yeko sala baba na yeko sala mission suka on a pesi numéro ya ndeko Jérémie na mama la bango ba benga bango pona ba sunga bango ba kende Braza. Boyebi qu'est-ce qui s'est passé? Boyebi o eleki chaîne wana mukolo na ngwa tindi ba kende kozwa Jérémie. Mukolo na nga tindi ba kende kozwa ndeko Jérémie ndeko ya Rachel wana ya Élysée. Ba memi eti na mbinja soki pe na ma campagne soki pe wapi. Loko ba yebi ke famille ane za famille pauvre mais na ba nimba manipuler sko famille wana. Ba bengisi ndeko wana ba keiti ko sala recherche sous prétexte que ye o azana poto ayebani na ndeko ba Jérémie ba bendi lisolo obina ibisa bino calamité bo mona histoire ko péter. Pourquoi ba renfort baza makasi ba missionnaire bazo tia mbongo na makambo oyo. Ba bengisi Jérémie po sala nini o Jérémie to analyser nan. Tangu bango ba bengisi Jérémie c'est que lingi koloba ke bandimi que Jérémie azan de quoi Rachel Olangi. Mais pourquoi ne pas passer d'abord à la télé pour présenter les excuses? Koloba ke to télé maya ki binome to ndimi ke bo bande konaye boya to lingi to sunga. Mais ba ke ko sala ngona coulisse. Ba bengi Jérémie oyaka biso batu Elisa banako vande pa na biso awawa abandaki kolala to sombela ke bilamba na bité bilamba ba sombela so Elisa bwaka ki na maye ponga la moni Elise ne lambati. Oh, biso batu to futela ki e billet. Elisa témoigné que azaki na $40. Yango na lingina senga la bateau nyonso tout baba neko tinde l'Élysée mbongo bo se manifester. Parce que Elisa zongi pointe noire na mawa kaka na $40 na maboko. Mais abane ko leka mission chaque fois bazo tinde le ba mbongo. Muto nyonso to tinde ke Élysée mbongo a se manifester. Bambongo nyonso bopesa ke Élysée bomoni bilamba o Elisa kendaki nango pa ya mama na bango. Na moni Élysée na pointe noire Elisa za ne lamba te, Elisa za ne loko te. Souki ya malonga te. Na lakisi video. Ye moka témoigner zongaki na Ye moka zongaki na $40 na maboko. Mais je ne pense pas que bateau nyonso batala ke Élysée ba ndako tinda mbongo bazo sunga Élysée. Et komi na maboko ya Élysée te. Preuve ane ngai moko. Le jour on a yamba Élysée chez moi à la maison. Elisa vandi.
disons dans le plateau dans la maison Elisa vende comme RX Azo Zelan ba pesa mbongo pa journaliste moko na habite journaliste à chaîne nini wana to mususu il paraît baba ne ko tindele ba mbongo mais Azo Zela siko fallait mbongo wana ya po azwa yango bien aimé Azo chameli azo azaki na téléphone mozo ya lokoni boy azo chameli libre na zoyoka ndeko wana journaliste na faire traîner ye on azo ya na comme place boy excusez nazo ya ko tindele mbongo wana nazo ya Timboule bandi mboula et bétative. Et c'est là Ernie Mboula là. Bah 22 heures je pense. Tant mboule sili ba 22 heures de quoi na zo ebise lisé que moyena ya ezate mboule beti débrier kaka to kuta na lobby. Eza fero mutula mutazo tirer drap pembeni na ye ngala kolela ye ngala kosala boye ngayawa ngai mutula mutazo tirer drap ngala ko boma Paul David ngayawa na kosambisa ka Paul David ngai na kolela Rachel Olang ngayawa mutula mutazo benda drap na ndenge na ye 22 heures je pense mboule bandi kokita ba ebisi mwana na ke ba opesa mbongo te bien aimé dans les seigneurs et ki ba kuta na lobby na tala ke mwana mwasi ba na ngambali ba maman est-ce que oh, tu vas la laisser seulement comme ça, au kokene butu, molili, tout ça, mboule zobeta, matangi tikali yamba mbuma minene. Na tenga na zapi na moi ba jeune fille na ngayo na zora wa na boko la gra. Mais na ko tika ebongo te. Nde na zui comment je peux dire? Nde na zui, même si Rachel la le pananga, Rachel la la ke pananga ces jours-là. Avant que tu aies les panneaux, tu as tinda ba garçon na bibon, bon kendo ko luka parce que na yeba kiete na kola lycée bon na ndaku na ngate. Na lobi bon kendo ko luka hôtel. Bon na foot hôtel ala la hôtel. Ba kei ko foot plutôt hôtel hôtel ba luki na ba 22h 23h on a hôtel et monanité. Na bi on n'a pas le choix to kotika ebote akokende tout ça ba salie mabe tout ça ala la kaka. Alala ke pa na ngana bana bangone surtout tout ça balala ki nandako na tongo 5 heures ala muki azui biloko na ye na kamati 5000 francs na kabelier futa transport mais tangu na kei kuna na moni mwana tane loko moko te mais batwana bazolo bela de kwa Jérémie ya Rachel Jérémie ke ba bengise kuna na ma campagne so na kitambo soki wapi pour ba ebise que biso tolingi tozwa charge boko zwa charge yango etanke banane tolingi tozwa charge to ke tokozwaye tokoya na ye na Kinshasa pe tokolandela hôpital na ye comment bino boyebi likambu te netika nga na za boye na banda maman atel kutango na babu je peux participer prévenez lorsque bayaka chaque fois même lorsque je parle ce n'est pas que non le bango pona les étona kitsa bango tonini non je ne suis pas dans je passe ces habitudes. Même lorsque j'étais là-bas chez maman, à chaque fois que Nazana a une émission, j'ai essayé un peu comme ça la geste. À tes années, il y a l'autre, mais je sais un peu de faire une petite geste. Même les jours, maman, Léa Yako Landanga à l'église. Bah, maman Zaki a bâti, donc, à outi ma kolo, banda kuna côté, ba vanda côté wabi. Quand Luca, ti Kalamou, Nathalie, je n'ai pas pu supporter. Nazo le banté pour na ridiculiser bangoto na se faire voir non. Et ça pour filmer ma cola maman té. J'ai eu pitié. Mon collègue tout papa Joseph Azalaki a kabel nga $5. Ah maman Tiffany ça c'est pour toi na kabelio. Na mis soit papa Joseph na bi papa je ne saurais pas. Na zui en maman na kabeli en maman na maman kozonga ma coloté prends ça tu payes les transports. Cette famille souffre physiquement. Elles ont souffert peu moralement. Et la chaîne, bah comme on a quel camoué, comme on kende la droiture, bah inviter famille ou ana ceux qui peut pas record bango, bah inviter famille ana ceux qui peut pas sunga bango, bah inviter famille ana pas faire croire que biso neto sunga ban. Mais il fallait pas famille ba quitter que bango mutu ba ki ko tele mais la bango que moi na wana za moi na ya famille wana te. Ba telemeli le yake lokuta testa de na saka mwana Paul David mais ce qui le bo reconnaître kaza mwana Paul David te bravo
le kana TV bozana courage à kolobake nous nous sommes trompés bolimbisa biso. En tout cas, te féliciter na conscience na biso na ba recherche à sali ata sali ya nyon sauté ata sali correct té mais to bandi ko mona moi lumière réseau jaillir et que tozo confirmer que moi na komi ya bango parce que dès lors bobengi famille wana ke bozana bango exact déjà confirmation que bo confirmer que moi na za Paul David ta za ya bango. Mais na TV ba l'équipe alobi na bino te ke ba benga ki famille wana hein. Basolo li bazo bongisa ke makambo ke na kana bango ke batika côté oyo ya ngai ya les Nazaréens toujours pour créer les troubles ba kende to kopesa mbongo to kosalisa maladi na ye to kokende kozoyer to koya na ye to kosunga ye to ko soutenir ye. C'est triste. C'est triste. Na mon pour la lelo to suka to continuer lobby bien aimé. Je suis tellement fatigué. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous bénisse. Et puis, boyoka, suite il y a Rachel, soka komindenge parce qu'il y a qui bango lelo, déjà tout ça l'élément, bokoye bayango lobby et je vais continuer avec toute la vérité. Ceux qui kande matin entend abakombo. Je vous aime beaucoup de l'amour du Christ, que Dieu vous bénisse. Nalingi bino mingi, partagez cette émission et abonnez-vous. Ceux qui sont assis à zongite, tokuta mikolezeo ya. Naza un problème na je respecte toutes les chaînes. Bosel musana mino kitoko. Ngape na ina memi moi Pierre nanga mutaleki muninga zate to andenge munyo sobiso moko. Mais nous devons faire notre travail dans la vérité car notre métier est noble. Nous devons le faire et surtout que nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous devons faire ce travail avec beaucoup d'honnêteté et de la vérité. Ceux qui n'a les aki bino bolimbi sangai. Loin de moi, idée à relayer bino, parce qu'il n'y a pas de côté, parfois bino boleki ngai, bolimbisa ngai, vraiment, nous sommes obligés de dire la vérité pour que paix est là. Nous cherchons que la paix, rien d'autre que la paix. Enfin que Yesu Masiya zwa kimia bisika zali, famille Olangi bazwa kimia. Dis-toi un peu lorsque Moutalobi déjà que David Olangi akanga via mutuboy David Olangi akanga mwana boy est-ce que banana bozala na bolingo entre bango et ce courage pe ya roya kolobake to kosaki et ce courage eza ya kobenga ba Jérémie na kulisite boyawa bosala boye to kopesa bino boye biso to kokende biso to kozwa nini mais botika les Nazaréens moi je n'ai aucun problème so bo wele la bango bo wele la bozwa na tikeli bino bango na rolandela lisusu te je vous donne un cadeau je vous fais cadeau de Rachel bon ça là nango nyonso lingi parce que moi je vois des gens disent que oh Tiffany lokoni esi la raté parce qu'il y a des choses en bas et aussi la ndenge nini oh Tiffany yoni olingo tikali kamante c'est que na bénéfice monte na rozwa loko le komi ya rowele là je laisse. Mais lobby, je veux faire une émission dont je vais encore retracer les choses. Ce qui kanda molimo matin na robimi saba audio. Merci beaucoup. Bola na kimia. Bye. Pona yo peut-être ngombe me la boyete. Monga mosolo yango na calme. Menga ne na memi yango ne pression ninge komi. Voilà pourquoi peut-être mon yango mabe ozo banga na niveau combien de bakangi yo. Olobi tika na wangana. Menga na ba vérité. Ba kosa conscience te. Oyebi bien conscience na yo. O benga acheter tu m'appelles Elisabeth. Non, tu es ma mère biologique. Non, mon amour étrangité parce que j'ai d'abord pour faire ici Pierre la disciple là. Pierre au courant on a 3 fois. Pierre a voyé le vin au courant on a été maître. Mais tant mon colonel comme qui Pierre a mon pression. On va donc la Jésus. On va vous mailler marquer le coulousou. Pierre a mon Jésus. C'était comme toi. Tu m'as refusé. Au moins impression face à ce qui est hôtel poste na yo hôtel avantage na yo hôtel qui na zipe moi la wana kimukolo on a bien wanga nanga on dit venga la moko ba sorcier on dit venga la moko ba nganga on dit venga la moko tout le monde mais va que la kilane sa moko nanga na boko moya yo te Jésus ta moi c'est qui
Yé mon la Pierre na mai. Ce n'est pas Pierre à Lucas Jésus. Yé mon corps. Na mingi. Je t'aime beaucoup. Et moi, dans le lobby, quand on s'allie, ça m'a battu là. Je continue toujours à prier pour toi. Parce que tu es ma mère biologique. Et moi, quand elle n'a pas mon là, tu seras toujours béni. Je ne vais jamais comment dire. Je ne vais jamais qu'on le mette ma mère. Je dis, mais quand ça m'a papa qu'on a battu là. Ça m'a papa la maman. Ça m'a papa la maman la battu là. Panza ma papa na ngati manza ma papa ba koko nanga. Ya papa la maman la battu là. Ya oke na ngena loba na ndingi o mingi na pamoli pe église de monsieur Prince Blanche ne ba soutenir na délivrance pendant qu'on banda na coordonnateur tout l'équipe ba cadre la JCC tout papa Fijos tous les missionnaires na pamoli bino na masala bino ne bo soutenir na ba tous les vérités na masala bino pambola bino coupe bébé bino tout na pambola bino maman c'est que je dis à ma mère il y a ma question na koufi. S'il te plaît, Joachimia. S'il te plaît, Joachimia. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako bapakolaki mafuta na mosakolimo lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Nokananga, lelo
lelo tokomo yembo nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme le Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolianta bati. Po bolingo kanga kiye lipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono Kajafati. Lelo tokomo mono Kajafati. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo. Lelo oabuze biso masuwa ya Noa. Bato balingi Congo bakota na kati. Pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Mama Denise Nyakero Tshisekedi, Consessi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Amboka Nangai. Yango nazo bondela yo. Batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto. Badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Kongo ezi mokonzi. Oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini pona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta. Tengo pakolaki bakonzi mafuta. Tengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50. Nano asali 50 atandeli. Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani. Mwambi William Tindwa Kapanda. Jacques Kangudia. Congo eza Mwambi wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedayo Lumana. Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani. Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokonzi Congo azwi na Union Africaine yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo eza likambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godempo. Mwambi Tambuluko. Tu as un Mwambi Jean Mosco Kindomba. Israël Lamani. Le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays.
Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Mwana moto te po akosa ngai abongwani pete